pourquoi bino mbale boyoka na kate soki boza bana papa moko bokole esika moko na mama nzambe esuki bongo te boyemba pe bosungana na tala musique nzembo moko boyemba bino mbale ya na bosani te histoire no yemba bosani te histoire de ma vie boyemba bino mbale ensemble ça va bien na clip na sur la sepela faut le commencement. Mais comment expliquer boyemba même mission, même Bible, même Jésus, même esprit. Comment vous avez promis belé ma casse vous ba comprendre que kalamba ba wana atena Moïse mbiye soit vous avez ndoki soit vous avez magicien soit moko na bino mi balé aza musali na nzamba solo te. Shalom, shalom de Mandekonions, Bolanda Gabiso. Nous souhaitons bien déjà, soyez les bienvenus, surtout bien abonnés na biso. En tout cas, nous avons déjà avant goût que Nzamba Pambola bino merci penza pona ba partage et surtout ba conseil na bino, ba message yango sala gabisto zala awa na tongwa lelo. En tout cas, na bisaki bino chaque mercredi à partir ya 17h30, toza déjà wana ko ila bino ba sangwa malamu et lelo na plateau nanga na Zungolu ya kozalanga moko poto partager na bino lisolo moko ya mukie kaka o yeningisi mokila internet lelo. En tout cas ya bino ndeko avandia wa simplement ndeko na yo Pasteur Miguel Alvaro prédestinado toza précisément na Luanda awa na Angola o bato bavanda ba yebi toza na mabor imbonder donc exactement toza wana na musala na biso. En tout cas vous s'abonner vraiment massivement exala pamboli. Mais avant de continuer analyse ngako profiter ta na publicité o ezoleka ya misato sala kana kati ya maison na biso après yango sibana kozonga na sebeli lisoni na mimi na tongwa lelo. En tout cas benga bato inviter bato mala bango pusana sangweye mboke za ya koningana et na télémina ba caméra na tongwa lelo. En tout cas émission oyo eye lelo pona ko benir yo pe to sana analyse yo nangai to yeba nini zo sala ma vraiment maximum pambola yo na après publicité. Locazenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua disposição. Merci beaucoup, bachère abonné nyons, bachère internet nyons, parce que vous linga kosumba ba crédit ba mega na bino obozali banda surtout na diaspora. Na bena bino musika en tout cas mon boss taba pamboli sekezo amio pona ba conseil puis pona Fox. Pour le blaté ba cameraman na biso nyons, équipe nyons, régime bimba. Nous avons une émission le loso ke zabo eza na lisungi ya Nzambe vraiment imoka telemi liboso pona ko na biso na tongwa lelo et surtout nous avons na lelo ndeko nanga John ya zawana pona ba cadrage image puis nous avons ndeko nanga Mayola Nzamba pambo. En tout cas, nous avons rappelé mal le na moko na émission na biso ya bonzambe. Bonzambe kaka nde bonzambe sala katoza la lelo. Soki nzambe tembele nde tozate. Nzambe nde za mokonzi pe mobiksi na biso. Nzamba pamba miso bozana biso lelo. En tout cas, pona ba partage na bino lobaki na bandele ki nzamba za na bino longo atika bino te s'abonner soki mbali boso koti na chaîne oyo kuti na libaku oyo. Bino bati bolinga kangai na sala ka pona bino. En tout cas, nzambe ame ko sunga bino na tongwa lelo pona ko benir bino poto ina message ça très important. En tout cas, tozali ya ko sepela. Nanga bisayo déjà vangu que le toye pour na ko critiquer te toye te pour na ko juger mais toye ko sala analyse non to sala analyse toye ba qu'est-ce qui se passe lelo na monde ya basali na Nzambe. En tout cas nazomona libota nga me bazana musika Nzamba pamba bino nyonso en tout cas bolelo bolimbisa nga na kotanga vraiment ba komba batu te de l'œil na otanga komba batu te bo siripote ngai parce que likamuna yeli nango eza penda très important et puis mission eza penda trop court. Donc Nzamba pamba ndeko nyonso obolinga ngai na lobaki ne bandeli en tout cas le mission na bino ya bonzambe eye pona ko bendi bino zolo bila thème moka muke zolo bila qu'est-ce qui se passe na basali na Nzambe.
lelo nazolobela lisolo ya 3 basali na nzambe mais nazosiplie bakombo na bango mpona kofacilite biso mbema nazolobela mpona ndeko babengi na kombo Moïse Mbiye aza musicien voilà yango wana bozomona déjà baimage zoleka. Moïse Mbiye aza musicien chrétien en même temps aza pe pasteur azokamba église ebengami Cité Bethel. Moïse Mbiye aza na plus de 1190 églises oyo azokamba na mokili oyo mobimba partout dans le monde azokamba ba église ebele bande balobi nini susu akufi asali susu nini non asali na epetage te mais toyika to analyser lisolo moko oyo les réseaux sociaux. En tout cas, nous Moïse Mbiye abotami le 9 octobre 1986 na kati ya Congo Kinshasa aza ndeko ya botami na bandeko 9 yaza 5e na kati ya libumwe mama na ye ndenga abotami azala pasteur tango papa na ye azalaki en vie nde achaki azala mosali na nzambe na appel ya nzambe pona ko yebiso mwa ba précision lisusu pona Moïse Mbiye aza mosali na nzambe moko abandi ko sali na nzambe buta bo mwana na âge ya 10 ans abandaki ko yembela liboso nzambe na kati ya église na groupe babengi Junior d'Adoration. Junior d'Adoration eza moko ya église moko ya groupe choral o ya bandaki ko yemba pe ayeko longake na étoile de louange kuna nde asalaki carrière na ye pe ko zwa décision à abandonner akeko participer na groupe ya ndeko na biso oya tika biso déjà papa na biso Charles Mombaya kuna nde ya participaki na premier album na ye oyo ezaki na titre Litatoli et suki bongo te et a continuaki na nzembo mususu album mususu ezaki na titre nango Nzambe na ngai et après un temps Moïse Mbiye akozwa likanisi ya kobanda carrière na ye musical pe abandaki koyemba premier album ezalaki Influence oyo ye ayembelaki biso nzembo kitoko batebele bayebi yango sika yembeli biso nzembo ya Losambo nyonso toyebi. En tout cas aza ndeko moko aide biso na ba adoration na ye mpona komemela biso na présence ya nzambe ayembi Cœur de Lion album ine mususu asuki wana te akeko bakisa susu album mususu Héros suite à suite lelo ebi ba église banzembe ebele azobetela biso tozo adorer mais oyo eza important aza mosali na nzambe. Moïse Mbiye aza ndeko oyo apasaka ba moment vraiment difficile surtout les réseaux sociaux aza muto afinga maka tellement mingi aza muto yo mukili mobimba bato balinga musique balandelaka ye mwa mingi to landaka misala na ye pe to accompagnaka ba signal no ya salaka so ça de loka mabe to lobaka nous généraliser nanga na kati to lobaka ki asali mabe to asali malamu neto ndeko ke o est important to soutenir bato o bato sala musala ya bien parce que bato mususu lelo okomona azo sala musala na Afrique na mboka na biso ya Angola na mboka na biso ya Congo to zo négliger mais na libanda bato zo pesa ye valeur oyo azo mériter. En tout cas exactement lipamboli mais nini na yeli na tongwa lelo siko yokanga malamu ndeko na biso babengi pasteur Moïse Mbiye oyo papa to kufa déjà 2 ans passés papa na biso papa Mbiye papa Mbiye mulanda ayende aza papa ya boti Moïse Mbiye ataki kokufa Moïse Mbiye. Après la mort ya papa yende azwaki responsabilité ya église non parce que na kati ya communauté na biso ya Cité Bethel mutu face à la 10 ans ya ki pasteur pour azwa charge ya la représentant légal ya communauté ya Cité Bethel et na kati ya Cité Bethel ndeko ananda yaki ko former Siloé asalaki Siloé ezalaki mouvement kama malamu et aider bato ebele ba yamba Yesu lelo la histoire de publicité na même makanisi no pour comprendre nini na naloba. Moïse Mbiye aza ndeko bato nyonso lelo toyebi malamu o bato mingi to interpreta to loba ke azanganga aza magicien abasinali na sala na banzembo to comprendre mambebele boyebi ebima bagege na kati mambebele fala loba bolingo nanga lobi bolingo ndanga babiloko nyonso yo yebi mais eloko zo kamusa bato lelo oyo zo réunir na réseaux sociaux ta mususu yoza distrait balobi Moïse Mbiye mois passé auto yamba musicien moko oyo aza profane Moïse Mbiye chaque fois na église na ya mbaka ba musicien auto ko yamba na nous faire gola après ko uta na prison accueilli directement na kati ya Cité Bethel ya keko se présenter pe avec action de grâce alobi ke tango nazalaki na prison église esambelaki ponanga enzamba convaincre nga na ya epai ya pasteur Moïse Mbiye po asambela ponanga et ça l'ita ebelete ndeko mususu babengaka na kombo héritier watanable kombo ne yango wana vraiment complet bandeko bayebi malamu ndeko wana zalaki na orchestre ya Werason nde alongwaki abandi carrière na ye ondeki babengaka bango moko balobi ya za fils unique premier fils
tour de contrôle comme babenga kaye bandeko banda musique profane ndeke esalami ke asalaki voyage moko akendaki province moko akendaki pays moko keno yemba après concert na arrivée ya zu avion ba musicien ba zu transport ko koma na bango na nzela nde basalaki accident après accident bible lobby ke bolela ngo bazolela bo sepela bazo sepela eloko surprendre biso akangisi ba musicien ne nyonso akena bango inde tina kata cité Bethel comme la cité Bethel à se présenter à l'objet na zape moko na bino bandeko chrétien na yamba iso même mobikisi na ngai à l'objet à une action de grâce na ye surtout ni ko sala réflexion kaka une semaine par biso musicien mususu ko posa to yeba pourquoi ba musicien nyonso ya mokili soki basali likambo bakoti prison basali accident likambo ekomeli bango bakenda kaka mbala moko tina cité Bethel. Est-ce que na Congo démocratique, na Afrique, église ezaka na autorité pesa na capacité ya baba musicien o bazaba ba imbaka profane, ba imbaka musique to ba ya mokili ezaka ka cité Bethel. Est-ce que Moïse Mbiyente abengaka bango na téléphone po ba ye wana ba ya na tebe osala ba incantation bango na temple? Est-ce que eza nzamba zalaka na cité Bethel nde abenga ba ke ne bongo la mitema kuna? Na ebite ndo sotala ngana tonga lelo asera bonze baninga shalinga bino mingi ta musuza na moi lisoro musuzu libanda ba nazoloba parfois ibike musicien moko pe mokili na bonga la mutema na église moko boye akei eloko mabeza ke bakendaka na cité Bethel soki akeka ka visiter site omoni sur l'église te to mona ta faire gora akei ba pesi micro ayembi bolingo na ngana Yesu bolingo ya sukate église sepela batu badora ezaka nango mabete soki mutu oyo aza chrétien te oto benga ba païen ayembi na ye adoration akokoya ne pe na église akobata ne pe na concert ya religieux ayembi na ye ezalaka kaka mabe soki musicien ya nzambe oyo ayembaka banzembo eza gospel banzembo eza mpona koadore nzambe akende participer na concert ya bato ya mokili oyo tobengaka ubie tobengaka musique séculaire. Mais nga nazotuna motuna pa bandeko bokotala nga nazala analyse yo nanga comment fait-il bamiseni nyonso ya mokili bakendaka kaka na cité Bethel? Est-ce que eza normal bamusicien nyonso balingi babongola mitema kaka na kati ya cité Bethel? Eza eloko moto marché bien te kosala baanalyse nango bien tokoya kocomprendre ke toana trois problèmes eza na kati oyo nasalaki analyse mais kosala mwa barecherche ami kocomprendre ke soki eza pasteur Moïse Mbiyete mutu abengaka bango c'est que bamusicien bayebi ke na kati ya cité Bethel eza na alliance moko esangisaka bango. Parce que Bible lobi mukanda ekoti loba ténèbres na lumière ezalaka na relation moko te. Nazoloba te ke okende kuna eza mabe parce que notre mission eza côté ya bato sango malamu to de pepe quand ya diable bato baya bandima Jésus lokola sauveur na bango pe seigneur na bango. Nayebisaka bino mette fois Yesu akoza nanu seigneur to akomina sauveur na yo te. Faka nanu kozala sauveur après ko sauver yo nde akoma motambusi na yo. Bato ebele bakanisaka Yesu azalaka lokola te. Nazalaka na yebisaka bandeko mingi na émission nayebisaka bino bolobaka te lokola non bolobaka penaka Yesu aza mokonzi mpe mobikisi na ngai mpe aza mobikisi ya bomoi na biso. Mais chaque fait ça la makaka na kati ya cité Bethel pourquoi? Nalobaki na ebanda lobi soki eza Moïse Mbiyete tabenga bango na téléphone mpona kosala succès na ye mpona kodistraire bato ekoki kozala mpe ke baya kolandaka eloko moko eza na kati. Pere ayebisanga liso moko abina ngai alobi mwana ezalaki na moto aliboma moko boye baba na ndako moko boye kufa mokolo ndako wana akomi na posa abongisa ndako abandi kobongisa ndako te liboma aboyi kolongwa ntango asisi kosala mosala nyonso ya ndako baforce balongoli moto babimisi moto liboma babimisi na ndako batie baporte batie peinture bakolo ndako bakoti na ndako na bango langa lisolo bien. Après kokota na ndako ezosalama ke chaque tongo moto liboma ayaka na porte atelema ezosala makelele soki babengani akei mwana sukeleke ta azongi lisusu akotaka na ndako baboya kokotisa ye. Un jour famille wana evandi babengi babi tokombela te moto liboma oyo eza ndako na biso bayaka chaque jour akota na ndako aya kolukaka nini na ndako eloko nde ezalaka te. Papa moko alobi te botika ye akota bota soka kosala nini moto liboma wana akoti ntango moto liboma akoti bamoni akoti aluki aketi na chambre atali na lidusu moko amoni sete moko ezalaka wana na singa moko azwi yango bimi banda jo ayaka lisusu te da banda koyela kaka nini sete na ye wana tikaka na singa ne wana bosanaka
donc nazolinga yebisa yo ke soki mutu azozongela yo mingi seke abosaniki eloko moko quelque part. Faut comprendre eloko moko ke eza na eloko te esangisaka ténèbre na lumière. Soki omoni bamisi azokende mingi kuna ou soit azobenga bango ou bien eza na eloko ezosangisa bango. Analyse nange eza bongo. Ezaki abengaka bango na telefone po basala succès ou bien baza na eloko bazokendela na église wana. So eloko yango yo mutu oyebi. Nana bisa oke bino so bolanda ngana bapambola bino bandeko basa pe bino no conseil avant na conseiller lisolo. Inviter soki mutu alingi yo na nzela oyebisa yeke na bala naza occupé. Limbisa ngai totika la ba camarade keba. Faites attention. Mbali moka temso na nzela mosa na lingi yo mama na sebeli na yo te papa nga za marié na bala lingi ba biloko na te za marié mais to za kana contact to za ka ba camarade. Faites attention okuta na professionnel okuti na maître lokola camarade na za kana moko camarade na za otanga kombo na hete okomona kaka ndenge ko pesa limera ndiko benga ka yo bozo sololaka moko ko za problème pa mbali na yo okolingo benga ye akoma conseiller na yo tanga bando conseiller ko conseiller kisa ko conseiller yo mingi un jour ya ko sutuka beaucoup de arrêt yango faites attention moi ça libala et bi excès ya ko pesa mutu numéro téléphone ça ni déjà contact au garder yo ko garder relation na ndenge ke na garder relation pour mukuleza mukie mais au moins na soko kuti professionnel kaka na numéro PC wala tango no betile ma solo vie na yo tango no koma na pomina libala na yo bani ko expliquer comme ko conseil mingi mbazaka comme conseil yo wa mutu malamu mais longazo l'action wana ezolonga bata malamu te azokosa yo nzolobla Moïse mbiye azani ndeko biso to lingaka mais azokamusa biso kaka na cité Bethel nde bato bazokende kimbelaka kuna ko lobiko puis bato bazokende bazotikala wana te or bible lobi soki o goûter on apporte pour la zoloba soki o goûter maloba na nzambe omonaki yango ezalaki bien pourquoi ko kima sozonga sima soki héritier watana bébé fait le gola a goûter nde bo mona ba image ile kawana ba yembeli nzambe ba kumbisi nzambe après yango ba lobiki to yi comment fait-il babunga muzimu suswaya eza passe basali na nzambe to meka ko sala makambo eko sepelisa mingi nzambe na nina biso eloko moko ke à part edition zo betela yo ndeko na biso Moïse mbiye aza musali na nzambe objet to pesa ka respect à gloire à Dieu toza na pareil te oye meziraka ba état d'âme ya bato pona ngana mona ka to kana stona sens ya ko juger mutu te parce que mutu oya yebi mite ba batela ka nzambe nzambe nde ayebi biso malamu lokanza mte biso malamu nzambe nde azana capacité ya ko juger biso mais ko bosa nte biso ba mngana machie ba ko yeba nzete nyoso ba mbuma na yango to ko yeba nzete ba mbuma na yango ba fruit nazolo bateke moji beza musali na nzambe te parce que niveau ya zana ngusala nzambe sala wana to yebite soki nzambe to nzambe te mais o to yebi kaka ateka maloba na nzambe atanga komba Jésus azo porter évangile pour na bato bible lobi apôtre Paul lobi moment est favorable ou pas batia maloba na nzambe atana ndenga mabe o est important bazo passer message à Jésus mais ngala dans une baké il faut to yebake nous les serviteurs de Dieu to ko la juger deux fois pendant to ko sala makambo to sala ngona ndenga sincérité. Et comment expliquer Moïse mbiye ye kaka ngana yeba ezala kaka ye pourquoi soka zola nanga frère ezala kaka yo pourquoi est-ce que posa manga kotela mais ça bato bete ya rappel lokola ye yana bato bebe basala msa lokola ye bato bebe église pe lokola ye makambo bebe makana mais oya yo ezala kaka ezanga ba problème te et mo bimaki ya mamba Eliane a violé mwana bato ke tribunal de pièce pas raison merci. Et bien makambo ya nani ya ye makambo ya fille boyemba na etrina o ayiko sengo bolimisi merci et comme makambo ya mama Penel adaye na quand le sur la Penel mama Penel mo sakalamba merci et comme yona apôtre Marcelo oui ya mondimi moko merci siko papa yo musai na nzambe ezala kaka yo chaque jour mais kako aider biso tolinga ko vraiment mingi ozani ndeko sala part na œuvre de Dieu ozo soutenir musala nzambe ozo mema évangile partout dans le monde linga to ba ko gérer ba biloko mususu na yebi keza facilité niveau zaleli yango mkoso na interview zo balobi na chaba caméra partout et mais pona ngana mona ka pe ba biloko mususu po o éliminer yango faux bala voilà parce que responsabilité ozana ngo
ezosenga fo bala nalobi te ke mutu azala pasteur fa bala ezalaka obligé te bandeko nibolanda ngalandanga bien ezalaka obligé te mutu pakoma pasteur fa bala parce que basango na bino bokele confessaka bamasumu basango wana babala te ya misusu eyana bato mosusu mpe na bible babalaka na bango mpe te baapôtre paul azoloba yango na 1 Corinthiens chapitre yango 6 verset chapitre 7 mpe azoloba yango azolobaka eza obligé te obala motu alinga bala ya obligé connaître les femmes soki olingi obala ya mabe te eza nango choix mais baresponsabilité mosusu esengaka motu azala organisé moko na lettre vers lobike ata osangisi bato ebei na stade na kobala te eza mabe te mais babilo mosusu ekokobimaka mpe mpo ozalaka yo moko mpe oza obligé mpe te obala mpo biso tolobi vaut mieux être seul de que ozala mal accompagné mais responsabilité papa leader na biso musicien na biso pasteur ozote soma loba na nzambe il faut tu dois marier. Tu dois marier parce que ça veut dire bimaka ce qui maman zala ka ngamba no défendre ngata ndambo na suki ko ba bongo te na lobi e suki bongo te deni même ka mesure sur internet aka na internet aka na se ko mona ngo yo ka pesquisa ko kutango que Moïse mbiende azo influencer batu pour ba combattre majabu graphique abengi na mama ko mama lo ba mi na internet wo yebi na lo ba kombo na yete pas ka impoli abengi mama wana apesi ye mbongo anakotanga kombo na ye maniki apesi ye mbongo sere information na bavoge eza po afinga pe afinga Mike Kalamba loba mabe po na Mike Kalamba panda biso toyebi ke Moïse mbie na Mike Kalamba baza bana tata moko parce que Kalamba ya banako yeba na kati ya cité Bethel. Papa babiloko bozo sala ezo fingisa kombo nzambe ezo lembisa bato ebele na bondimi parce que soki toza ini e mabe soki kozanga pete bibelo bato basanga mabe kozanga te bosolola est-ce que ebimaka ba bêtise na ba internet bato bamona tala ba pasteur tala ba musicien chrétien eza pena prophète na peso conseil na sala analyse pourquoi bino mbale boyoka na kate soki boza bana papa moko bokoli esika moko na mama nzambe esuki bongo te boyemba pe bosungana na tala musique nzembo moko boyemba bino mbale ya na bosani te histoire no yemba bosani te histoire de ma vie boyemba bino mbale ensemble ça la bien na da clip na sur la sepela faut le commencement mais comment expliquer bozemba même mission même bible même Jésus même esprit. Comment vous avez premier belé ma casse vous bana comprendre que Kalamba il va na Moïse mbie soit vous avez ndoki soit vous avez magicien soit moko na binomi balé aza musali na nzamba solo te parce que tu la kana ba ennemi na bato za ba vision moko te penser moko te si réellement votre mission pour na prêcher évangile pour na Jésus pour na prêcher bonne nouvelle pour le peuple est bon la mitema pour le peuple est yamba Yesu pour le peuple est longa na Égypte et ya na terre promis et ya isika nzamba la kabiso na Nouveau Jérusalem soki nzambe muta bengi bino bokowela nini na sote mbango posi ke nyuso mala mizala kata mukie même ndeko Kalamba isusu même comportement makamezori na internet Mike Kalamba azaraki na concert akina ko beta na Amerique na Dallas papa tala na degré basali na nzambe Yesu zonga po to pema papa mais soki pa yele longa makambe silia Kalamba ya kebeta concert na Amérique en plein concert na kati ya Dallas et a se retrouver que na kati ya concert mwasi na ye ex mwasi na ye madame Penel na kati ya concert na kitele buso louer nzamba zo nzemba mbali na ye ata oza mutema mabe papa mama na bana na yo oyo boti merci ingénieur pour chier dans ma image mama oyo boti ne bana mibale mwasi opesela mbongo ozo be makombo na yo na suka frère Mike Kalamba pasteur Mike Kalamba a plein ata oza kama mutu na mutema a plein de conseils comportement yangwana so ezalaki ngai na kobenga mama na podium na reconnaître ata lokola fanatique na nga voilà parce que mon client bana ko tala to ba réaction ezala nini
Et puis eloko mama so asalaki alakisi ke azana humilité. Alakisi ke atab azaka immature na mususu, mais alakisi biso ke azatanga, alakisi biso ke azamwana na Nzambe. Mutoto yoka na kate, mutoto bebana na ye, quelque soit tanga na salama bien salama be, na concert na ye na imba nzembo na ye. D'autre part yoka banzi mama ikalambai. Emission bonzambe kaka. Bonzambe kaka eza wapi? Kalamba ya yembi tia sisi abwaka ina mwasi bambwakela atikali kopesa tamu mama na bana nembote te. Quelle dimension ya kimotema mabe. Hein papa? Vous êtes modèle, bozaba modèle et puis olo papa na interview ngai na pomme de la limbi se mamba kozonga na ngana ye on verra. Ah. Oza obligé kozonga na yete. Oza obligé okabwana na yete. Kutu so ki sage, on va profiter la biso ba de l'obla ma ben na internet que oza o biso kanisa kate. Oza musali na Nzambe, oza na un cœur d'un père. Nazo profiter ko pesa mode pa ya papa na ngai. Kade katule sike zo miye sek jingoi. Nzamba zala na yo papa, mamuzo sala eza ya minene on nzamba zo utiliser yo. En tout cas, pourquoi l'obla te musisa na biso. Musisa pa ito bimeli. Ah, soki yote prophète dit na bala. Pourquoi on la pété tambuluko ki waza koko ya ba koko. Ndo ya boti sejingo ya boti kade boti ngana molimo. Nazo bisa yo ke pasteur to ba sai na Nzambe. Nazo condamner yete nani na tele so na émission oyo ko comprendre que faut être attention sur ça na Nzambe. Toza la na bokebi na ba marche na biso. Parce que toza ba lettre, toza ba modèle. Génération monsieur ezoya na sima. Moi so botine bana, alambelo ta fota mukolo moko. Asala bolama ta moko, quelque chose ba erreur na iba beto mo so ba be asala. Mais mutema ni ozana ngolo la pasteur. So inga sala ma bese ngolo bisa so tina cercueil. Nama pa mama penel pona suka nango a reconnaître na ba émission da ye na ba sala ki ba interview comme si ba chroniqueur de ya kambango. Aye alobi na sengi bolimbisi na église corps de Christ nyonso batu nyonso le bana mama be na internet na finga na maksha ba mo na macha image ya papa Kalambai. En tout cas vraiment naza reconnaissant na mabena nga bolimbisa nga pe nzamba limbisa nga nzamba pambola pona reconnaissance so ça yo na sincère motema nzamba ko kuzanga te ko pambola yo. En tout cas c'est très important papa ngezo bino faut être panafricanisme, il faut être panafricanisme muto alukaka kimia et d'ailleurs mutema lamba bota makanango bayekula ngona classe te panato vi mabe ko zala kaka pa ya bato bako sa biso mabe bako zokisa bako blesser biso mitema mais oyo est important biso tozongisa mabe na mabete selon apôtre Paul na mukanda ya Romain tozana te pona osala vasange to limbisa to bossa na bible bina mukanda ya Matthieu chapitre nango, je crois, chapitre nango 6, verset 14-15. Soki biso toko limbisa te, papa la biso likolo pa ko limbisa biso te. Zamba pambola, maman Madeleine Antoine, na mbayi na ye Samuel webilo. Zamba pambola biseke bozali, pe papa nanga Lukoki Silva, Lukoki da Silva, na mwasi no maman Landu Madeleine, zamba pambola bino. En tout cas, na kobosa kopesa un grand gros beijou. Pa Isabelle Dialundama na Lorraine da Silva Joana. Zamba pambola sike zo miyo. Pourquoi le pour papa Dialundama Dialungana. Zamba pambola sike zo miyo pe maman abotinga Marie Antoine na bande ko nanga nyos bolanda ngai. Ataka pambola bino de busala ka fox na ngai. Na yesa bino ke to yekula ko limbisa. To yekula ko pardonner ton bak chez Nzambe parce que arrivé à Christ eza pembe. Surtout basali na Nzambe. Et c'est que na eko analyser bakambo yo na sala da konjo pour minute na ngesili na le bila liboso na ibana le bila c'est le Moïse mbi eza misimo kwa munene na mboka ala misimo ya munene na Afrika sala fierté Afrique mais quand une église na iba que chaque jour ba misimo ba que se prendre na chaque jour to yebite ni zo salama papa Moïse mbi mais kana ko expliquer biso ta ndambo eza nini bazo yela alliance vous en ango bazo ya bena ko luka Yesu na ndenge ya solo ou bien zo benga bango ba ko sala lokumu na yo kuna na share so que ça pour nous lobiko Nzambe pena azwa lokumu parce que ça mission na biso papa na le papa Kalambai Mike Kalambai papa mokonzi ya graphique
yo abenga ngoma jabu graphique eza ni nemo bafongola o yaza responsable pona ko ba jeune talenté nyonso o ba zemba de 0 à 10 ans en tout cas eza musala malambro ba mise mais papa yeba ko za figure publique oza muto batala chaque jour changer bizaleli na yo changer le lenge batiti na yo parce que toza na posa na yo nyo ki na interview mo lobi ke lobi to silpoter silence na yo pour mokolo kolobeza la bien te to silpoter silence na yo parce que moi si aloba yo trompaye moi si aloba makambo yo loba mais yo ko justifier lobi ke o yi makambo yo moko yebi puis ça la téléphone yo na ye pendant 3 ans soki moi si nda trompa kabiso soki nda trompa kabiso nda yebi ke zaka yo na moi sino na nzambe esili ko ça sino yebi mais soki bongo te oza mutu oza musali na nzambe yekola kolimbisa ekozala lipamboli en tout cas banso na la fois TV partout ba chaîne episode nyonso na pambola bino toza vraiment ensemble to continuer ozana bino ensemble tika bo s'abonner bo s'abonner massivement ezala lipamboli ba chaîne episode nyonso en tout cas ezala lipamboli na pambola nyonso na ba passer na nzambe nyonso pourquoi te na lo batama ba komona bango parce que oza moi vraiment ebele parce que nzambe alingi bino mingi na ba bamba moke pai ya musai na nzambe Serge Ngoi pe Kade Katula pe Evangeliste Eduardo pourquoi lo bilate papa Nabiso Miez estima de guerre papa prophète Miez yundu de osala férité ya mboka en tout cas nzambe azala na yo papa Tingi Pedro pe Big Shop Archbishop Tingi tozala wana conférence déjà kalate aba le 27 tozala na conférence na sabado prasia na nzela ya gidili kiame papa Zeno Fumwabwala zamba pambola musai na nzambe nyonso na ndeko tonga lelo Fumwabwala yaza mokonzi abita tout père en tout cas merci pour musala bozo sala pona elokumu na nzambe toza penza ensemble tokutani mbala sima en tout cas ba komboze bele bozo basala nzambe bele en tout cas espace vraiment nde eza moi mobulu na bozo bisa bino teke bino batu bozana ba problème mituka na bino tozana tourneur mécanique eza disponible tour mécanique eza disponible na kati ya Kilamba na parage ya Pumangola wana esika meta Adriana Zali azo sunga azo calibrer ba injecteur na biso azo longola azo bongisa ba roulement azo chasser biloko nyonso ekangami na monter azo longwa azo sala ba rochka oto benga na lingala ba frière azo sala ngo bien donc misala ebele mala mezana benga na numero na biso to kopesa numero na ye en privé okeno wana azo senga ba primoko primangondo pri église donc mesh Adriano bazo sur misala na biso mutu ke si problème comme tout ça souté mesh Adriano azana burla dote ndeba biso mona ngana bazo ko sa biso non azo sala bena musala na ye bien sincérité en tout cas nzamba kozanga te ko pambola biso en tout cas na professeur Sabino na communiquer na biso ke tozana graphique na biso awawa eza pona ko pambola misala na yo mtu ana posa to ana service ya buffet ololamba na fête no na libala na yo na mariage na yo tozana équipe mbeza awa wana posa ba filmer mariage na yo équipe mbeza awa wana posa ko sa ba fiche ya séminaire to ba filmer yo na ba prix ya église nzamba pambola yo na bosa ni ko bosa na te mwana nga Lydia nzamba pambola sike zwa mio en tout cas tukutani na mbala sima o izalaka ya malamu mumela ka muke